Eza nzembo mo bo lelo eza na kati ya internet o bino boza critiquer na nzembo wana aza na un pasteur asali lelo moko bo pétage pasteur Denis Lesi mais batu bakomi ko sala ngo comparaison on dirait na ba opisi ya faire rigolo ba lobi que eza na succès makasi ko le ka biloko faire rigolo. Na kati église, na politique, na maman na bino, na break the deck. Foza la fou. Umoni wana foza la fou. Soza mwana mwasi foza la folle. Omo ateke bokumozo ba comédie bozo sangisango na chanteur mo patrimoine na mboka. Omo ateke ekomi ba beti, ekomi ba je wana makambo na fubo. Ba question bo fo o ba kutuna bato wana o batuna bango. Comment vous savez comment un pasteur tu to yebaka azana pena bandi min église oyo comparer na faire rigolo na biloko ba ya buzoba zoba sali wana oyo mona teke c'est la honte abato ba pasteur. Madame le pasteur Denis Lesi Abiki a invité na église na Arche de Néo ya Osambelo. Kanda yansala etini chasera pomanzoko akani saki akolyango ye moko patoba ye nikelemba bosalaki mais faut que tu n'aies pas Moïse Mbiye pour mkolo ye mtozana makambo pasteur conscient na esengo makasi ne patron nga abimi prison po ebele ba mona gundre o akendaki monde moko boye makambo na simbite akufi nde bazobomba po baloba po biso tozoki makambo ebele ya patron na biso bandeko na biso este tobosani bino te o naweza koleka lelo etaliba kongole nyonso zambe yopesa kongo richesse bafose basepelaka te o tolembi bavioli tolembi mpe koboma makila ya mboka na biso onanama. Merci ma fidèle internaute à cléboa.com. Un grand merci parce que vous m'avez ébélé à Rolanda Bisso partout dans le monde. Un grand merci à l'équipe technique qui m'accompagne. Merci à Jordi Fitir. Merci à notre sponsor Raoul Liton Prince des Diamants. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Charlie Boutique, Charlie Louboul, on a Istanbul. On a besoin Ola Takito, le Rola Pegit, c'est le parallélo vraiment. Bengangaï vraiment aux la de suite aux genre tout, style tout. Il y a forme et pas à Charlie Boutique. Un grand merci à Boss Lady Pichou Mangaya de la nation Tonton Bandé. Pourquoi pas aussi à celui qu'on appelle Karim Biassa Kamote Maraol Liton, Prince des Diamants, Patou Kapanga, la Suzy Kouti Kouba Valère, Kadete Kassala, Yabibish Gatera. Naza, vraiment, et pas à faire rigolo à Jésus des nuances. Par rapport à l'actualité de Big Bissoto Loura Maramounenge Zalara, n'a pas un grand merci. Na Tracy et les Abalobi, la tête qui fonctionne, qui bouge. Parce que Bolouarageno, Batamaye, les bases à tout autour à musicien. Mais moi aussi, je crois que Tracy Eleza, c'est un grand intello. À Kati, il y a Jet 7 Pen à Pembe, à faire rigolo à Jésus des nuances. Je reçois ya Ilous. Est-ce que ça a solo? Dernièrement, ça a un succès. À l'équipe de musiciens, l'orchestre est belé. Mais tout le monde a photo dernièrement, tu peux circuler. Vraiment, tu n'as pas à faire rigolo à Jésus des nuances. Vraiment, fidèle internaute, Nabiso, tout ça, là, scénario, Nabiso, il y a Illuso, à côté dans le plateau. Aujourd'hui, il faut jouer parce qu'il y a un côté dans le plateau. Il faut jouer, il y a un côté. Il y a Illus. Il y a Illus. Il y a Illus. On dit que Raoul Liton, Karim Biassa, sponsor émission, c'est belle dans l'axe. Mikolo na sali na batu nyonso mikolo nazana Raoul Liton Prince des Diamants donc abi ya Ilus ngana yo tokomi boye siko oyembele nzembo te yebo ko yembele te ya Ilus babi yo pe succès le kia non ngai funa yemba na corps ya le padre si tozana na disque zana mobesu dynastie zana mobesu mais Raoul Liton na ba concert
espace so mon ani sous un album donc ya ko ataka sous donc Prince de Diamara ou Litono donc coup de chapeau vraiment bonne santé tout mon ami Mikolo trop agré ozo taquer trop za nini te nazo attaquer te nazo lo bande vérité nazo la que bango vérité omoni vérité ezo kisaka elo bakananga busolo mais batmusu bamonaka ko undrezo kisaka na lo bakananga ka vérité pona ata yo moko ndo za boye so ozi micro balader otambola nzelawa otuni ba mission mususu omona mtake ba bibango te mais so tuni ilunga pas faire ilunga bona ba koyeba ye na ete so na kosi tina ba changu na partout monde entier tina poto ti wapi monde entier moi na faire donc moi non le pas dans pesa makambo yo Charlie Putra ilunga wetu mashaku meno na pesa ko aba kombo na ngaya kombo mboka talaka ngana za mwana fachi beton fa mwana batebele talaka est-ce que illustre tout monde Mikolo pe na internet ozolo ba trop est-ce que vous avez un talent parce que babi que musique Mikolo ezotambola na talent parce que ozoya ko finga bande ko misusu bango ba yebani te oleki bango na koyemba est-ce que talent d'abord ya musicien eloko ni ba koyeba ke cacher ni ba koyeba pas illustre que talentier wana faut na ba téléspectateurs pour bango nde ba mona kabiso ba yoka kabiso donc ngana bona na talent oza sirika na talent eloko ni zo like sa talent talent ngai la kisama déjà na dance na bina mokile ndima na yesu na nzembo to embela este bande kona biso este tobo sani binoteo na weza koleka lelo etaliba kongole nyoso zambe yo pesa kongo richesse bafose basepela que tiu tulembi bavioli tulembi pe koboma makila ya mboka na biso onana ma yele okafokala na bete na champ bena mutombo etu legela yi RDC nakajaga pasuchi mushidi tinshi jaga pasuchi bakwata weyo nyonso bwa jama kobalte bayibi nyonso ireniume bayibi sambi wetu tuvaluse mashi Pajo seke liebo yele to beta chango to beta presque orchestre mo bimba tak ya les padres oyo yebiwana na boba kenda ngayo santem na kena bima comment la kiso ba liné wana c'est ferré mais on en a fait yo solo makambwata kasi mamwatala yango to lobate ilus eloko nezo la kisa ya ilus o pesi ba preuve na yango na solo kiso siko ke talent yango nezo se manifester tangu na yembi wana tolongo suwana to yesu na sa medina katekelesia sango batamia ko mimwi ayebisi ba mansera bozo salamu salato omunete ba yibi ko binyo mo bimba wale patam to bandi ngasko na ye bana betu waya kosh mufuma nende kumbushi mai fika muchi sans muka shukutana na mes tatu après na suru neso so sanga wetu sanga balenda na shaka bienzani twela Alphonse goyiga zanji papa gabundi walesa wakavuka dinanga wewe yeshete yolo binini dinanga kadidi genga shabana bebe wagamba chini odete yo wana qu'est-ce que j'avais dit toi c'est une dynastie ogisko na je suis un zoto Cédric Congo kutusima atamash bastimila kabotena yo diction est le qui et comment memanga na 7e siècle on sona yo na chasu vocal wana ela mebambi cicatrice ya zoto na ngai mutemezi pi ba shock na ba chakra yanga kaka muteme nguteme mo wetele mine longi na ngai mayami swetangi c'est le raison na matema na ngai Cédric Tokyo ya ilusa leli Coco Boduka na Paris na koblese fumu jamais beaucoup mais très doli chamala vocal boyo
Félicitations à Ilous parce que l'artiste est fort dans un talent, on est très important. Muni fokalo kanjo ya dynastie. Muni fokalo. Okokota ba orchestre tout, ba musicien ba leader wana. Mise mo hotel tshela ko miselo vocal boy, mafuta boy, vocal azana makambo na kati. Esa la sexy, vocal ekangi. Bazate. Ya mona na lobaka. Mukolo na komona musicien orchestre tel, beti pe vocal. Oh muni vocal bien. Ali bazali bon pas ya fali pour pas musicien na yepé basali sali papa yo oye ko sala nga interview nga Monsieur Ferré otangela nga batu mususu wana te nga na bisaka ke mukolo musicien moko ako beta vocal ya donc tolo banana kini poto sana kini sana mboko na biso ke kini mbemba ezolo bama vocal na se pour vocal succès eyo kana kaka ata salinde nini mukolo bako beta vocal ya bien boy lokola oyo à part faire ego là ba musicien ni oyo mona ke ba pe na talent oyo ko tanga ko mona ba facilement ke na musique na talent na bango non kin ba musicien ba talenté ba se belé mais ce ko ça talenté mais ozana mafuta te onction. Oui, onction. Onction ça. Au tchemo le mo muke boy ba tout s'appelle nango. E kangi. Oko ça peut talenté mais aux onction na te. Onction oyo ya ilu sa nango. Na biloko neto ba tout s'appelle nango. Boka boninde yango na. Différence nde yango. Ba côté ba leader so de longo li fait rigola. Ba artiste musicien ni mususu o ba zape ba ene na o mona ba za na talent. Non, presque bango tout bana ba ki ba talenté. Presque bango to ngalo bana génération nga ba musicien ba orchestre ngalo ba leader te ba leader déjà tango komi da leader c'est ga azaki talenté ti a komi à se positionner comme leader ngalo bande ba jeune ba yo promotion na biso neti promotion na yo pe ko za la bina filé talent oui bina filé za talenté promotion na te ngalo promotion na nga te promotion ko ngai ba masa nga ba explique ba Shikito ba Nicodem bato nga nakutana muziki nga nakuta ponga na esima na bango ba Mathieu de Gaulle do sempesa bina filé bina mundi bon ye ba tango bango bandaka muziki nga na ebi tanga bandaka muziki te bon nga na ko ebela bon so na za franc nga na ebeli bina filé pas Fabregas de place nga na ebeli mais bande peut travailler na ba orchestre na bango moko bona ndenga na bango mais ngai ne ko moneka pas Fabregas c'est un peu ça. Ça veut dire que boya une génération moko bon nga ba ma génération nga na ebi na nga lobika na musique avant bina filé te lobake na kota na bima na kini awa na na beta concert et pas faire liboso na ye o comprendre niveau na lobela donc ngai pas faire ba fulanga nan peut-être ye azok na mo ba chance ya mais to ko ebele pas Fabregas le lopé il s'envole azana top a sala musala nekito autant que mona yepe na bina filé c'est comme si ça tue hein. C'est bien affilé na Fabregas. Ah papa na ngai ngami sa faire tuna makambo na makambo ya village na bango ngatango yebo ye foto na makambo ya faire gola foto na makambo na biso ona oya osala boye na lobi boye komike na lobi mabe na sali boye ozomona misika awe koma boye okolobela mutu mona ndenga bien ou bien okomisi ba evra oyo okomisi ba evra oyo e komika yolo baki boye komo ochikana rankini pamba ngana olobela kama makambo ya faire gola na ba evra nanga onga no sala na makambo nanga no sala na kati ya orchestre faire gola. Papa Nabino azaki enfermé. Est-ce que lelo illustre tout le monde peut bosser la répétition après absence ya faire gola. Ba difficulté ni bo rencontrer l'absence à faire pendant beaucoup de temps. Ce que vous dévoilons parce que la musique, ce que vous peut-être faire azaki té malgré que si lelo bozo émerger, bozara bozo simbelo kwango. Ba difficulté ni bo rencontrer mingi. Obokoye sa bisope toye ba penaita. Te omoni sona lobi ke to saki na esengo to vivaka nde to vivaka wana na kosi
tant que patron qui na prison donc on sentir que voyage to voyage la suite concert il est le tomber à concert tu tala kande bato beti na ba kermesse bato bazo voyager biso to za kana kin donc to za kina moi difficulté mo bo mais intérieurement pena ba esprit na biso to mona ki undre e ko koma mulaite to bika ke aussi là poza nango likambo danger te abomi mutu te bakuche na drogue te yango muni tozaki motivé na travail osentir ne ba live tozo pesa makambo na ba live tozo yemba na ba live tozo na biloko sika na ba live tozo yemba en plus nga naza le seul musicien ya orchestre on interpréta zembo leader na ngai Titanic et ça la 1 million de vues na 5 mois on a pas devoir ba domicile ba mise belé ba tikala osala makambo ngo te so nga na koloba boye o ilunga ko moloba donc ebite so fona loba te na loba te nga na sana na za le seul musicien yo moko yebi oza mutu internet kanda yansala etinde chassera pomanzoko akani saki akolia ngoye moko bato baye likelemba bosalaki futanyo et ça 1 million de vies na 5 mois repa pamba ozo courant nango yebi parce que na loba te témoignage ni oza nango ya faire rigola ndenge abimi naza na esengo makasi nde patron na nga abimi prison po ebele bamonaki undre akendaki monde moko boye makambo wana esimbi te akufi nde bazobomba po baloba po biso tozwaki makambo ebele ya patron na biso mosusu bakangaki na drogue bazoboya kolobaki nyonso wana tozwaki yango toangesaki yango me tala nde nzambe aza juste tala lelo Ferregola bela ine liboma te soko koyebisa bato bazo pesa ba rumeur wana ke Ferregola azaki enfermé parce que agi na problème mental wana ngakela ngo epa na yo abeteli bino nzembo apesa na liberté apesa bino na numéro na ya chambre azalaki kuna cellule azalaki kuna apesa bino na numéro bon biso wana se intéressera biso te kini ba mesana koloba na bango makambo bongo biso toyebi ke patron na biso aki na boloko mais ni to aza libéré donc tokomo sambelaka anyataka mabele ya kini makambo ebanda c'est ça na nzembo mo bo lelo eza na kati ya internet o bino boza critiquer na nzembo wana aza na un pasteur asali eloko moko bo pétage pasteur Denis Lesi mais bato bakomi kosala ngo comparaison on dirait na ba opisi ya faire rigola balobi ke eza na succès makasi koleka biloko ya faire rigola wana foza la fou omoni wana foza la fou soza mwana mwasi foza la folle omona teke bokomoza ba comédie bozo sangisango na chanteur mo patrimoine na mboka omona teke ekomi babeti ekomi ba je wana makambo wana fu bo ba question bo fo o ba kotuna bato wana o batuna bango comment vous savez comment un pasteur otu to yebaka azana pena bandi mina église oyo comparer na faire rigola na biloko ba ya buzoba sali wana oyo mona teke c'est la honte abato ba pasteur kotuna nga ba question na te faire rigola za patrimoine na mboka chanteur compositeur donc bende la mboka oko question na kotuna nga ba question c'est est-ce que sambela te na sambela te na église pasteur na ko ngai naza mwana nzambe donc Zamba yebinga ke mwana ye afukamaka mwana ye amikitisaka liboso na ye na mwana nzambe asambela vraiment nzambe pina pe ayokaka penga église na mutema na nga moko na ano église ndolinga ba pasteur ba question zoto na nga linga ba pasteur tendeni boso par exemple pasteur Denis Lesi abiki a invité yo na église na arche de Noé ya osambelo kanda yansala etindi chassera pomanzoko akanisaki akolia ngoye moko bato baye likelemba bosalaki bien faut que tunakenda pa Moïse mbiye po mkolo ye mtu azana makambo pasteur conscient lisolo pour na to sukisa mikolo ezaka lisolo dernier fils yo pe to benga pe dernier fils a faire rigola te nga dernier fils a faire rigola te nga za Shariputra ilunga wetu akombona nga yangwana Shariputra ilunga wetu
Comme on a un namona baki dernier wana te namona kutu e bakiselanga te loko te namona histoire à musique. Moi histoire à musique nda. Yeba surtout histoire ya moi wenge. Mais tokola na wenge, tokola na tobi makambo. Je vais expliquer biso faire rigola na héritier watanabe na nivuma kozala na une détermination valable que vrai fils dernier fils ya clan wenge 4x4 tout terrain. Soma ilungolobi ko yebi histoire à musique au kola na wenge. La question sur botunaka, excusez-moi. Expliquer biso. Expliquer yo. La question sur botuna, eza question moko excusez-moi terme, eza question bête. Oko tunanga question na po 4x4 eza ferme to zalaka kuna. Ba mususu zotanga wana bazalaka na bango te. Donc zotuna po créer polémique to. On a bengaki héritier watanabe dernier fils yango pe lelo et komi lokola to lo ba mambo eza vérité neto mona na internet il lo sobi. Et vous avez des dernier fils ya wenge maison mère. Mais 4x4 te yo le bit 4x4 tout terrain te. Tout terrain les affaires égola. Et ça n'a pas image que tu bino boana ngona ba téléphone na bino. Ce que butu na kabiso ba question boyepo. Bucha kabiso na confusion ou bien o me koyoka o ko ba ngona ngato ni no. Biso ndeto boye toza quand même ba grand garçon. Question o ko tuna faut y ba question yo eza boye. Je pense que yo yebi yango ngana yebi vérité bien sûr pour nato suki. Na yebi vérité mais na tuni parce que yo o lobby que o yebi histoire. Yango na obi que o yeba histoire oui. Histoire net que na yebi histoire de bandelité. To mona ka yango pe eza na ba internet ba archive ezali oyo patron nga frère Gola ba Emelia ba papa chéri ba présent Ventionné. Tout le monde a un concert, tout le monde a un internet. Monde comment interniser, tout le monde a un internet. Donc, moi, je suis moninga ezate, oui, je suis moninga ezate. To yebi sko binu molinga ko engagé la discussion mo boye ezana mutema kolote, bolingo ko sa polémique mo boye, ezana sans te faire na mwana azanya makambo koyemba. Donc, ceux qui mutawa wala neki dernier fils et pas mutu kingani. Wana yena pa propos na ye. Biso monde entier ba yebi ke dernier fils ya 4x4 pas chéri à confirmer yango batu baloba yango na chelo yango omonango na lakso yango ala kiso yango o bino moko boye bolega bozana ngona ba phone mais au lieu bola kisabatu bozo ko sa tu vérité te place bo sala mabende yangona bozolinga bocha batu na ba confusion. C'est pas bien. Faut boire un jaga, boulot na bino. Yo inutile que tu retournes question na po. Ils ont internet si ba question na ba question bête. Comment on ngode? Ayo zolo eza question oyo tout na mabatu nyonso. Mabatu nyonso eza na sens te papa na ngai. Eza na sens pe to ko betela ngo c'est tes sens te. Pona to silisa faire Gola programme to que faire à Kinshasa. Calamité conférence de presse Rosala, album Dynastie. Est-ce que les lots sont reconnus sur album Dynastie sur le plan positif et négatif? Dans la minute sur évolution album Dynastie, yo mo étant qu'artiste aux mon album et c'est la dernière question européen. Album Dynastie est le meilleur album de l'an 2022. Pour ceux qui sont qui va toc toc, ceux qui va marathon, ceux qui va au capi, au biso yembi. Ceux qui va IGF, ceux qui va carte rose, au sentir dengue les pas travailler bien kaboli, on y a comme monotonité, on y a il chanteur à yembi, ceux qui featuring ya, oh bah yembi na toc toc ya José na les pas travailler qui yembi liwana, chanteur ni na koemba, et le roi bongo, dengue on kangote, toc toc. Toc toc, sanga fongo langa porta couvent. Enfant produit na coupe, tout bel anakende qui massar. Poité de jeune violé ya borne. Pardon ko kiti ya mbanga ye. Henga ye, usantim na ke. Batu bozo ye mbatala. Bino boza ba panzi sango boble bisa batu makamwa bien que les pas azanya mana na banias.
azana manaba champ promotion de mukie ya dynastie kangi makambo na loboyo ba visa ponda yi makambo dynastie sous la plateforme tout asa likolo encore pour votre information bientôt disque d'or oh bino pe boko tsama disque d'or et bon makambo ba stade pour tout succès bino boko beta stade oh ola ko sa gaillard leader oyo ako makambo stade ya ilus stade salni beta stade papa stade tala le padre moko akobeta tala ezana leader te o akobeta stade bato baye belé baye koyoka chant baye koyoka po biso leader beto yebi bango leader belé to yebi bango babengisa bango batu pe bakatana kana ba 3 chants et mi première chanson deuxième voye komia Lus merci Goloa ndeko na bino yo Chariputra ilunga wetu mwana fere gola merci na ndenge bozo encourager ngai na ndenge bozo pesanga ba coup de pouce biso toko tikala ko décevoir bino te biso papa na biso le padre l'acception ka musala ya ngo monde se pesaka bino tokesani na bawa wana to pesaka makambo biso to pesaka makambo leader abimisio boy bato basengo bis bato beti maboko donc ce que ba reste belé pour moi na mise ba betele maboko et tikala ka pas ferré. Donc, la personne qui est Enik Josué Kakou, le grand frère de tous les jeunes Katangé. La personne qui est Alain Moutomboé, tout dans le Bumbashi, son excellence. La personne qui est honorable Michel Sissan. La personne qui est jeune millionnaire Stone Mukendi. La personne qui est Eda Dangwabana. La personne qui est Francis Mavimpi. La personne qui est Léopard Nkashama. Kankenza, le grand jeteur de diamants. La Pessimbote na Trésor Pembele, Béra de Prince des Amunda. La Pessimbote na Bafantique na biso tout maman Odette Chibambe femme d'affaires. La Pessimbote na Bagolo, Bagladiator, Chariputra na bino zalé. Donc révélation de l'année, meilleur vocal de l'année l'an 2022. Ilunga wetu. Raoul Itono, Prince des Diamants. Raoul Itono. Ya Karine Biasaka, madame moi sinae mama bana. Mama Karine Biasaka, madame, maman na Winnie Sitono, Raoul Itono, Nadia Sitono. Raoul Itono, Prince de Diamant, avec toute la famille, je vous salue. C'est Chariputra ilunga wetu. Na bosanité, venanga savane moiti. Sans oublier, va je sais que Yorobo, wana solingozo mituka ya bien, ya sika. Oya donc to luki batwana na bosani pesu na bosani maman na ngai Odette Chibambe femme d'affaires. Ciao. Merci beaucoup, c'était là Yailus Ilunga. Je dis un grand merci à l'équipe technique qui m'a accompagné, merci à tout le monde, merci à Joe Lili Attal en chair et annonce. Merci à Chalet Chambre à l'appellation bien contrôlée. Merci à mon vieux Mavès. Il levé Mavès, choisi le roi na France ou à Paris. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Raoul Itono, Prince des Diamants. Babi Azalarawana. Merci Nabatutu Bolinga Rapegi, Titan le Parallelo. Merci Nabatutu Baïsi Biso Geferego là. Jésus de Nuance Kalaming Tazozong a déjà Kinshasa. Merci na Jordi Fiture. Ngana Bengaray Adeba. Babi caméraman ya Mwindo ya Gitsoko Dokwa Alobara Troté. Comprendre. Un grand merci à tout mon Bolandi Biso. Charlie Boutique, Charlie Luboulou. Ozan a besoin. Ola Taloro la Peggy Titan. Ola Taloro la Adidas Gucci Oyo. Ola ta vraiment Adidas Gucci Ozo René Mikolo. Vraiment Charlie Boutique. Merci à toi. Merci na Sœur Nangaï Moko. Balobi Odette musique et pourquoi pas n'a pas tout kapanga la valeur motema suzi kutiki. Donc on a payé un grand merci à tout bolinga rapegi titamboza ebele dit de la Bosch na Californie. Roméo pour tout l'artiste incontestable. Merci na bandeko ya Apa Award na payé un grand merci na tout bolinga rapegi titamboza ma ebele vraiment na payé un grand merci papa Philippe Lenoir, un grand merci à toi. Un grand merci à tous. Donc je suis là, Peggy le Parallèle. On se retrouve à la prochaine. Donc Cléboa, Babi, tonton de la nation Banda. Bye.